Ce qui est là, c'est à cause du cortège présidentiel. Il y a Ndeko Kabila. À tout cas, malgré tout, il y a beaucoup de gens qui soutenir na Kobatama, qui soutenir na Polele et non pour intérêt à Mboka, mais pour intérêt à Mabumuna Bango. Et puis, nazo senga parce que malgré tout, mandango peso que nous si là, parce que nous là état de droit, mais état de droit on a besoin de sentir en côté. Batubaye bazoluka ndembongo. Na musala nzamba bazoluka mbongo. Umoni pasteur avandi, ndo vandi wana lelo nazo na baji. Jio yo na uto sambela pona ngo rema na baba. Mutu nyoso opesaka $10. Asia calculer non ndenge nazana za 400 membres avec $10 nazana $4000. OK. Osomona de komi cop. Yaya te sango malamu. Soki nzamba lobi apambola ko pambola yo. Bote na balandi nyonso ya Chantal ya Nzambe TV eza neli bolumbe na bino bolingaka mingi bo continuer vraiment ko s'abonner massivement na chaîne na bino memaka bino toujours ba information bien bo partager bo liker bo commenter ba émission na bino et puis bo s'abonner massivement bo ça na vraiment te bo s'abonner na chaîne na bino memaka bino toujours ba information bien ba news kitoko lelo na ndenge to mesana ko tambola na micro na biso to kiti lelo na première et pas pasteur moko bino nyonso ba abonner à Chantal ya Nzambe TV toko découvrir biso nyonso pasteur wana azape molobeli ya mama veuve azolobela pe oyo etali bongo ba vie ya ba pasteur na biso ndenge bazopota na entre bango na bango azolobela pe vie privée na ye o bino misusu boyebite tolanda pasteur Miché arolobela biso makambo na bonjour pasteur. Bonjour mingi maman Nathalie nzamba pambola yo mikolo belé vraiment na sepesi ko na bino lelo. Bonne santé. Nangolo na Nzambe nzamba zobatela. Na conjoncture mboka. Pasteur Miché, balandi ya Chantal ya Nzambe TV balobi misusu bayebi te mais bazan besoin bayeba. Na ndenge pasteur Miché azo vivre circonstances ni nezo sala ke et comme sorti na niveau. Oui bien to comme si vraiment Nzambe puis na pamboli su mukola lelo. Balandi ya Chantal ya Nzambe TV. En tout cas, nzamba pambola bino boko ba kolanda ba chaîne parce que batu balanda ka bakitaka tina ba source bangone ba memelaka bino ba vérité à solo. Ngai kombo na ngai apôtre Ken Miché Bongeli l'homme la dévolé. Tozali wana tolobelaka makambo tali ba mboka tolobelaka makambo tali ba faux pasteur tolobelaka pe ekeke oni tozali nango pe tolobelaka pe makambo ezo koma na kati ya mboka na biso concernant ba veuve ba orphelin ndenge lelo ba pasteur ba bimisi bango ba komi ba chèque ba foiser ba mama veuve lelo ba komi ba ndoki na ba famille pourquoi parce que mibali na bango ba kufa ba musuma botoli bango ba mapango vraiment yango tozali ba lobeli na makambo nyonso wana en tout cas na actualité lelo beaucoup découvrir penza bozindo alikambango. OK. Merci beaucoup pasteur Miché. Pasteur Miché, balandi ya Chantal ya Nzambe TV balingi bayeba o meka mpe ko expliquer biso selon ndenge ba pasteur na biso bazotambolela. Vi ndenge ba pasteur na biso ba komi nango comportement ya ba pasteur na biso ya mboka o. Ba pasteur to yeba ki ya minene lobby bazaki to bande ko respecter bango tozo banga bango. Mais lelo kaka bango wana ba komi ba pasteur zolobela biso zo bana TV et puis ba komi ko panza na bango na bango. Ndeti loko to uta komona pasteur Denis Lesninga zo bimisa ba vérité ya ba ninga na ba pasteur. Ndé tant que yo pasteur pe loko bango koko lo beleni. Oyebi Bible zolo bana biso nzete na nzete ebotaka mbuma nango. Oyebi nzete sokiebotina no mbuma te zokola. Okoyeba yango bien te. Mais tango ko yako bota mbuma nango ozwi mbuma na olie ndoko yoka nzete nango. Enye koloba ndenge nini? Tout le monde nous sommes des serviteurs de Dieu mais biso nous toza basali ya Nzambe. Mais musali nyoso Nzambe nda bengamite. Oui. Ozomona. Alors ezabatu mususu bazolinga bazoluka succès ya mokili. Ozomona bato bakomisa ye, bato bamona ye, c'est ça que ndenge ezaleli. Ozomona. Parce que Bible lobi bien que oyo lingi basalela ote ko salela moninga te.
donc otiki kaka na yo côté ya sango malamu na tiki côté ya Bible ebele ba koluna ba za Kinshasa ebele ba si andumba ba mibi ebele ba aventurier ba escroc to te ya sango malamu po ba bongola motema ngana ina ngai kaka na bando critiquer bato c'est-à-dire nazana message était donc okoya ko ba ke no mutu atina maki na nzambe te. Donc derrière makambo c'est que nzambe oyo ya banako beta na nzambe nzambe abimisi c'est l'Psaume 50 verset 17 Bible zolo ba kena ko bimisa bango pour les pona yo bato ba olo ba bongo c'est que ba bengama na nzambe te. Non non, c'est-à-dire mission na bango Bible beta na ko bimisa bino pour les frère tu mwanza embi yango na salle de publicité là abi tokoye ba bango na bizali na bango ba ko bima pour les bon tikela bango ta mais tango to tikela ki bango ta et comme ce qu'on attend nzambe abimisa bango to yeba ke no ba oya mabe bango ba oya malamu bango. Bon, apôtre Miché, tous on a nous souvent mouké na vie apôtre Miché. Bande ko ya Chantal ya Nzambe TV. Bozo mon apôtre Miché, ba kokozo la biso ye mais apôtre Miché abisa biso ki abota ma boité, azala ki boité. Circonstance nini sala ki apôtre Miché comme na état o. Oui. Na linga penza ko tumola supporta wana te, mais to lobela kaka parce que tozana se ya moi. Donc, apôtre Michel Abotama bien, mon abonné Joséphine, pas naïe comme Alphonse. Donc, ceux qui l'ont commis boyer, c'est à cause du cortège présidentiel. Il y a Ndeko Kabila, Oyo, à tout à malgré tout, il y a beaucoup de gens qui ont soutenu na Kobatama, qui ont soutenu na Polele et non pour na yakoluka intérêt à Mboka, mais bazo luka pour na intérêt à Mabumu na Bango. Vous savez, na Mboka na biso tout ça na ba vrai politicien parce que ba politicien Mboka na biso bazakaluka basi andumba. C'est-à-dire un vrai politicien à Chanjakate, azane loko à côté na politique. Azalo ko ndenge Christian yaki. Malgré tout ba pharisien, ba sadducien, ba scribe, ba télémela qui mais azale qui na objectif naie de l'amener les captifs à la présence de Dieu. Osomona. Alors que Kabila a tout à kipate parce que mboko ezalaki mutu na mto sala na ndenge naie et puis nazo senga parce que malgré tout mandango peso que nous sila parce que nous là état de droit mais état de droit ngonga ipenza na sentir en côté. Apôtre Miché to bande ko solo la likambu ya ba pasteur na biso nde bazo ko se comporter ninga ba komo bomana bango na bango mais to te komo na dernièrement awa pasteur Moïse Mbie na pasteur Mike Kalambai bakomi kopota na bango rankine koti susu bango na bango yango wana pasteur Denis so pupola bango okolo banini pona bango mibale eloko na ko isa bango ce sont des amis ozo ba camarades tango yozo kanza kino so ina lobby mabe ya Moïse Mbie ndengai Mike balingi ngai to soki ngai Moïse Mbie na lobby mabe ya Mike ndele loyo balingi ngai okende boza ko se rendre faible batunde bazo se kabino po oya lingaka ka Moïse Mbie aotika ka pona Moïse Mbie oya lingaka ka Mike Kalambai ekotika ka pona Mike Kalambai alors banani bozo bisa milimo boba bango lina mitema te alors sort nango ezali Bible lobi ete jugement ya libosi ko bandana etumbelo otozo sala lelo Bible lobi c'est que l'homme aura semé il moissonnera. Même les autres hommes dans l'église, tous hommes na pate bandimi lokola bato na biso, lokola baumbu na biso, lokola bilanga na biso, mais il faut que tu rendre compte na yango. To ko futa yango liboso ya Nzambe, Nzambe ko isa na pesa ki bato na ngai. Osala ki na bango nini? Oteya ki bango nini? Yango wana ka seranki none ko moko ta tina bato na biso ya théâtre. Tema ba mona ke ba pasteur bino na bino boyoka nizate bango pe kuna po bino nde bote ya mboka bino nde bote ya biso me bino na bino boyoka nizate siko bongo bato ya théâtre bazote ya biso pe na ba histoire bazo mona na ba vie ya bato mais bino ba pasteur fallait bote ya bango bolakisa bango bomoko bino na bino bokomo potana bino na bino bokomo bomana yango ne koti tina ba artiste comédien na biso tina ba artiste musicien bakomi ko bomana bango na bango bakomi oteka na bango ko dans ma bé ils ont tourné kakabo. Matthieu 24 maman Nathalie Matthieu 24 verset 3 Bible zolba na mikolo suka bokomona libote ko telemela libota o ekolo ko telemela ekolo ça dit ngai personnellement nazoka mwango te parce que ça dit accomplissement parole de Dieu et oza malamu ke écoute ngai kati na boyenge ben écoute ngai kati na sanctification parce que mukolo wana na kota lola ozo mona ke ko sala ozo sala za malamu akoba olingi ko sala mabe akobo sala mabe olingi ko sala malamu akoba ko sala malamu mais jugement ya Nzambe ekoya ekozwa mutu nyoso
eza lokola filet au bois qui n'est pas et rataka o ezole ka kuna musika ekokota te mais filet ya nzambe jugement nzambe tout le monde eza ba magistrat o bazokata makambo bato mabe eza ba avocat o bazo détourner ba droit ya bato o nandi mele po apesa kinga mbongo na somba lupango okotambola na kete ekokufa okotambola na jeep ekokufa yaya sala na yo sala moi je t'encourage frère continuer mais le jour le mort viendra okokufa okotika yango. Apôtre Michel Nozola qui la bango tozolo bela bango ka. Donc nazola qui la te ezalo lengi na te. Donc na te ya kabongo parce que na tina mana te ya sango malamu. Na tina mina te ya sango malamu. Soki na moni loko za contre na sango malamu na côté yango. Osomola. Kende na église lokola islam. Islam eza munene eza belé na ba continent na biso. Mais eza na unité. Est-ce que mon église même église catholique baza mambo église de réveil eza nango te? Oui. Chaque église de réveil nde tozoboma na biso na biso. Église catholique eza makambo wana te? Parce que bato baye bazoluka ndembongo. Na musala nzamba bazoluka mbongo. Omoni pasteur avandi ndo vandi wana lelo na zoena ba ji oyo na uto sambela pona ngo rema na baba. Et mutu nyoso opesaka $10. Asia calculer non ndenge nazana za 400 membres avec $10 nazana $4000. OK. Osomona et comme cop yaya te sango malamu. Soki nzamba lobi apambola ko pambola yo. Yango na ninga bato ko sakosa te. Na église na ngaso yo teya. Oselo na bengani yo. Na bengana ba pasteur. Atotini ba ni na église ba isa ba pasteur abenganaka. Oye na otala ozote. So ina mono lingo sala ba satimana na iso omoni porte ana. Tango kotaka kutaka ukangama ote polele. Tango bimi kozonga lisusu te. Je suis comme ça. Alors, parce que tokomi na tango asuka. Vous savez maman Nathalie na kendeki ba benga kinga na église moko na kasavubu na kopata kombote en tout cas catastrophe. Ba bengi kana kende prière à butu. Pasteur esinga motango ko ya soko boy kokota boy okote na sima. Na ye na voiture na télémisi na sima. Na fongoli porte côté na côté. Mais na kota boy. Mais na ekota bato bazo sangana mwasi na mobali. Na bureau. Vous savez, mais bato batondi kuna libo na église, esinga ko te église abinanga na biso. Na silisi kaka boye na merci pasteur. Et donc bingela kinga na ko mona yango nzamba pambolo. O kinoti ataka bato basiba zelio na sina préparer ro terenga bi teron nzamba préparer pona ngai elekio yo bongisi. Yo mo keno sala na bato na meki na koti. Oyebi na butu wana na zoki na ningai na kutana kina ba faux soldat na butu. Heureusement bato na tango ba ko tala ngai oh président oh te oh président ba handicapé. Ne ba ye batiki ngai. Ozomona pona nini ya makambo wana yaya meme bino bana na nzambe ce n'est pas n'importe quel pasteur okuta nena nzela kaka mamio maboko na mutu mamio na maboko na mapeka okuta na mutu azote na wenze na zandu azana église ata moko te yaya biso to yebaka pasteur po ata na zandu azana église ba pasteur a très basali ba pasteur a zandu basali azaka nena église te yebika ba mama basomba ka kwanga place wana place na ngai yaya soko mekio kote le mawana soko mekio kote ya wana atelemelio oh ndegeni oh la place na ngai sala kati wa passer place na tala place na ngai ngo na futa ka garantie awa ne na telaka wana ko place na ngai mais ça nous a place mutu nyonso oui osomona mabe koti à cause ba sali ya nzambe bazali si na vision te mais baza ko viser osomona batiki vision nzambe bakomi ko viser yango na omoni le lo nzamba komi misaba mtakala na bango polele to kanga ba etirette ba pasteur to kanga ba tirette comme polele et tirette katani to que ne pas batailler ba kanga tailler za prière tailler za Jésus Christ tailler za nzam que ne pas nzam ba kanga et tirette ni maka pasteur abimana yo ote tu mon protocole je t'aime ce maman pasteur a confié yo ko kufa liboso maman pasteur moi to zo le satana nzamba pambola bino. Merci beaucoup apôtre Michel. Apôtre Michel, oui. Au BTL, vraiment, le pasteur c'était. Mais tout le monde peut savoir mon message, mon coca, mon conseil, façon dont se comporter. Vraiment, on peut se conseil na collègue, nangai lokola Denis Lessi Aliboso. Nazoloba, vous savez, tant que nous avons ba photo na ba tolo et puis se défend. Surtout langage na yoka ki mukolwana ya kolobete sunga na za mwasi na ngai ngapi na kosala yika ka ndengwa ne sala lokote. En tout cas il faut que yebana no liboso na bana na koloba nini.
ozomona na bino pe bana boza pembeni ya ba pasteur nzamba ataki yo pembeni ya pasteur pour pesa conseil oza papa na biso me ko sala ka boité oui ozomona papa siko zo sala boy ko ikisa biso soni to ko changer mais bino bomoni mabe na malamu tango yo ko lobela ye atelema lobete ne touche pas mais ouais non je vais te toucher là lorsqu'il y a le mal ozomona lobela ye la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Ozomona alors na pesi conseil na papa na ngai Deniles ndeko na ngai Deniles que non meka kotia mai na verre to changer tango nzamba tombola kayo ozaka na biloko na te tango nzamba tambisa ko zaki nango te ce n'est pas que lo babongo ndeko médecin succès ozalaka na succès osalaka biloko na te soko luki kaka nzambe akozongisa yo Bible bete boluka ngai pe na komi moni sakati na bino na yebisi Mike même bato balobi mabe pona yo Bible biba kaniselo mabe me bakota kati na yango te ozomona ce qui moninga no alobeli yo mabe silence kaka oyi parfois mako na lingaka Kabila il y a des politiciens ba koleka na télévision ba fingi ba lobi malgré tout na zana colère na parce que atikanga dommage nga ité ozomona malgré tout ba to ba lekana ba télévision ta ba fingi ko yo kaite jikaka aleki na télévision lobi vous savez le monsieur Fayoulou rien ata mukolo moko te ozomona mwana muke mais azana mo maîtrise moko boy il faut que misala mukolo il faut que la maturité. En tout cas, Maïk, même attendre qu'on a ceux qui m'ont dit que ma bé, tiens, il avait. Tant que vous avez besoin de soin, et puis dimanche, vous avez ma chère. Non. Et puis tant que vous avez que hôtel ma ma job, talent. Au Zoloba. Au moins, le col en gagne na landa kayo mingi. Au Zoloba, gagne na landa kayo mingi. Ce que tant que vous avez besoin de soin, son. Moïse na linga kayo makasi. Na matiata na mangengete bamsuba mati mangengenge banini bazo ya no mingane église na tomolika maboko apam yeya il faut yeba zamba tomolo pona yango te esa pona barakini babiloko na te liboso balobela ki wa te o gege banini o vanda kinye esala kinini boko so ile lo balobi o mabe o vandi kakanye en tout cas conseil na pesi ke botika makambo ko bwakela na bajeto wana sinote zamba olongola bino so bo continuer ane ko sila bino madame te nzamba olongola bino na mokili parce que ba pati nzambe bazana na kimia. Je vous dis attaquer un apôtre de Dieu moi na edina bala. Merci beaucoup apôtre Michel. Apôtre Michel mais kokota na biso to mono na ba mama baza vraiment ebele awana bana to ebité apôtre Michel to era culte to ba mama oyo ba ye ko sengo lisungi to problème to mo vraiment ba mama ebele na bana ya mikie ba mama ba ye ko luka pona obik c'est ebité so po comment obikisa ko bikola ba maladie to ndenge nini. Oh là là, nabiko la kate premièrement na no batu bayaka pour na teka maboko batu babika ya ofele. Oui. Parce que Bible obi ozuago gratuitement, pesa ngo pe gratuitement. Alors, na sunga kana mwa mabunza na nga mike mabunza mike na sunga kabana ya ba orphelin. Et ce qui peut makokeza na sumi mwa ba pièce mwa ba mama na ngai ya ba veuve ba la tata ba zipata mwa ba nzoto. Pour na nini? Parce que le lot pour maman avait vers la taliputa depuis ta ko vandi saye na moyibo ko banana ve pardon to ka to ba maman to monde ba vandi oyo na bana wana mike baza ba maman veuve na ba orphelin de batonda ni bo oui poto sunga bango OK malgré tout tozana ba partenaires à Yesu tozo senga pe na batu mususu o ba yebi adresse yo ya Air Congo numéro 61 avec le représentant légal l'apôtre Ken Michel Bongeli yaka ko soutenir ozomona na pesi mama Denise Mbote mingi na yebi tango na ko singa biloko ya bandicapé opesa kinga na kabula kiyango na lingi pe ba veuve na ba orphelin basi ya ba soda basi ya bandicapé mibali bakufa batika bango kaka boy mutu akosunga bango azate yango na lobela ka mwa muke na zana ngo ataki handicapé na sunga ka bango parce que pasi ngana kolona pasi mama Nathalie na bandolala na mabongo na olala na babarge lelo mutu akomona kaka ngani na zotambola boy ayebisika na lie pona lie ifuna lokota bikedi na tina mai nde bakalingi yango ne na lie koma ndenge ni soki na zimuke na koka bona bato te so komo seka bato seka oyebisika utaki te oyebi posala malamu il faut yebisika utaki oui osomona posunga mutu il faut yeba yo posaka na nini même ata mutu aza garde de corps na porte ya mutu colonel anazokota soda nazopola na porte na ye soki abandaki likili nde akomi major akomi colonel avant mata kotuna bolie akotikila bango amati opesi basoda biloko madame et puis madame akoma napesi bango allez joie soso boke notikila bango po ayebi pasi ya porte po izabasi mosusu bapeseka te me bakosaka kaka osomona
yeba pasi ya baninga yango moni ba mama na bana oyo bayaka kolela pona biso vraiment tozo senga na ndeko Eliezer yaka kosunga ndenge osungaka bandeko. Je crois que tozana ndeko Regen bakonga sénateur alobaki pe akoya komona bango parce que le 20 suka bimina poto akoya tokola que le 20 na okita Kinshasa na ebité nzamba pambola mama Deborah osungaka Widar osungaka nazana posa ya koya kosunga ba mama oyo lisungi nga nazana posa ya kosunga bango eza nini lokola turu na okabula ba enveloppe na église na lingite ke po ba kenosenga na lingi ke totia mbongo suki ezwami ata na 50 000 100 000 tokabila bango na expérience basomba ba makala basaba bakwanga basomba bakwanga bateka bawa tuzwa ba mapa bateka banguba parce que ba meka kosunga bakoko na bango na bavina na bana na bango. OK. Merci beaucoup, Apôtre Michel. Balandi à Chata et Nzambe TV. Apôtre Michel, malgré tout, à permettre bisoté to maman veuve, to l'axanabino, na ba orpheline, to l'axabino, mais depuis qu'il y a prochainement beaucoup de monde à Bango. Ba maman veuve, wana, bazan a besoin vraiment de soutien à Bino. Te boye, ce qui n'a sali qui n'a la kisi Bango, ba mona na sali publicité. Oui, oui. Mokolo boko ya wana na mwa kopo nanga los. Batala ninge po wana babete linga maboko te na kabila ka bango bayeba katekeno lelo tokozwa ezaka soki bayebo na beni moko na tiaka pe libanda te na benga ka mutu na mutu na bureau ozui obimi e mikolo tio le kana otako betsa ba mama bazika ki bilamba na bazika ki na kawele babenga ni paka juma na otako kosunga bango na tengela ki bango ba robe kitoko na bengi bango mutu na mutu ayi kozwa mwa robe nayi. Nazana ngana mbongo ebelete talaka ke église mais il y a des pasteurs azana mbongo azopesa na musicien azasu na mbongo mais biso toza ba pasteur toza ba moyete nazana posa ba kiti ya plastique nazana posa ba micro nazana posa oyo sunga ngana futa ta loyer ya lupango mais ozobe bisa mbongo na bato oyo baza déjà na makoki Merci beaucoup, Apôtre Michel. Merci Pena Balandi Nabiso Bozalaki toujours wana pona kolanda Apôtre Nabino ndenga mesana toujours ko solo la Nabino comme Nabino ba message à malamu côté ape bino ba ninga na ye façon ya kozala façon ya ko vivre pour été ape biso ba otolanda kabino. Apôtre Michel conseil na yo asuka pona balandi nyonso bazolando bana nzambe nyonso bazolando et puis numéro na yo ya téléphone soki mutu apoto moka sepeli atina moi quelque chose pona kosunga. En tout cas, nazo ibisa bana na nzambe boko bakosela nzambe. Ata omoni basali ya nzambe bakoyi na mabe, mutu na mutakosami sama na musala na. Alors, yoko zonga simate o po passer na balobaki boye po passer na bakuta kena boye po passer na tomona ki akota kinga ndako kanga le sali était individuel. Na pesibino conseil sambila ka ndeko sambila ka zongela ka usela nzambe ko lembate. Même ceux qui na église na ndé pasteur na se comporta ki bongo. Bonde la nzambe a diriger église nini okokende lokola place ne komi libako pona yo. Senga nzambe ki memanga na église o yebi ki na kozala desute nzambe akomema yo pona yango. En tout cas pona bande konyo so baza posa ba prière ozana hôpital ozana makal oza partout okenda poto ozo mikandate oza ba problème ezotungisa yo yaya benga biso na ba numéro wana après mission benga numéro na ngai kanga makate so moni ozo benga ezo sonner nazo yambate soit naza na prière soit naza na émission soit na maté alors tango na komona na ko rappeler yo parce que koyoka te que non tinelanga mega j'ai pris seulement pour la gloire nde numéro na biso bozo yango eza plus 243 89 510 86 35 nazongeli yango pokang Zoabike plus 243 89 510 86 35 na pesi mwasi na ngai na benga kaye pomme de terre ya Goma oya salaka ngai na lia mwa malamu oya salaka repasser nga mwa malamu pe nabima na mwiso bato kama propre esai bisous nabana na ngai Mira Marina Tamar mama Eva mbote mingi nzamba pambola bino pe église mobimba bwanel ba Céline na nganyoso ba pasteur na nganyoso botambola na kobanga nzambe kolembisa tirete te parce que na yo ki na ko suspendre yo musala nzambe za ya lukumu te ikitisa nzamba otombola yo. Ciao nzamba pambola bino. Merci beaucoup pasteur Michel, apôtre Michel. Balanzia Chantal ya Nzambe TV to sepeli mingi po to zalaki na apôtre na biso Michel ndenga lobeli vraiment ba vérité
vérité et puis abeteli sete pona ba pasteur bokanga vraiment betirette na bino bolembisa ngote ko kanga ngoko ke pa pasteur te ke luka ser moko okanga na kata bureau na ote mais zwande mabolongo na yo bukango na kata bureau na yo sambela nzambe azongi sona ndengo bandai ko tambola na ko banga ye. Merci beaucoup na bino bozala ki ebele ya kolanda émission na biso. Merci mingi na ba abonné na biso bo continuer vraiment bo lembate bo continuer vraiment ko s'abonner na chaîne na bino et biso pe to ko lembate ko sala musana biso ko tambola ko luka bino toujours bato ba ko ba vérité o etali ba artiste et comédien ba artiste na biso musicien mutu nyonso za ba pasteur to ko lobela bango si s'agit que to lobela to kota tina ba vie privée na bango to kota. Merci beaucoup na Serge Nzanza la pause aki wana ko landa émission na biso. Merci beaucoup na Niclette Malé moi na poto Tongo. Merci mingi na Sephora Mbonga voilà yanga totambola ne tozalaka biso mibale na pesi pe mbote na nga na cameraman na biso Jevike ba mbote na biso kozali mbote na ngai pe na Junior wana yanga ya kati wana penda vie na nga ya Tongo ya na nga na lala na lota yi bambote na bino pe ba abonné na biso bambote bo continuer vraiment ko s'abonner bo continuer ko liker ko partager be émission na bino tokutani prochainement. Merci, bye.